Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Maman. Ouais, ça va, bon yo. Bonsoir, Maman. Oui, ça va, bon yo. Oui, ça va bien. La Monica a trouvé la image de mon enfant. Ah oui, hein? Puisque Ndego Baneko pour se comporter, il y a un atino là, il faut que Ngana est plus fort, on a signé un soir donc comme tu nous as dit. Comment doit ma casse? Soigner, je sais ça, hein? Olobi? Mais voilà, à Djibouti. Parmi les agents, mère à Djibouti, on a parlé. À Djibouti, on a parlé? Allô? Djibouti, il y a un soldat. Bino, ce qu'on peut regretter? On s'en fout de ça, mais mon droit, je dis, Mobali, donc, quand il a vraiment eu ça, vous savez. Voilà, je vais Maman Moseka, donc, ça, quand il y a Muasi, Maman Moseka. Comprendre nos papas, donc, il y a l'ibaki, n'enge, à cause qui papa n'a dit que basta la voice, wana ya kanisaki, et qu'on marche. À kanisaki est marché, hein? Il y avait un marché. Bon, papa là, maman là, les gens m'ont dit, hein? Les gens dans la carte, ils ont normal, ils doivent comprendre papa dit. Donc, papa, la Muasi na ni Moseka. Muana ya maman dit, maman kufa. Allô? Il y a la Muasi. Ah ouais, la Muasi. Ah, c'est la Muasi? Il est pour les Muasi fin. Eh! Bon, c'est quoi, il faut regretter les Abimisaki, Muana? Hey! Yeah, papa m'dalba le bongo. A posé question sur moi, Hey! Ah, na Mibali mususu. Oui! Makelele pe. Il a posé la question. Est-ce qu'il y a moi scénario? Hein? Ouais, dans les réponses, on peut se parce que ça n'est pas seul. Et son Nico? Soni. Donc, papa na bino, donc, Mobali à Moseka, azotu na Muana na biologique. Mamba Soni, hein. Toute l'émission est pas à 15, c'est l'émission de Basse qui ça va commis à Zui, parce que comme na Congo, à Zui moi, phone na yati nga kitoko na otu la pona nini. Quand c'est ainsi, ça qui est live. Na live, il y a Muana ya papa Nico a bengi pour le baka information zali ke maman Moseka kangi biloko na kende mais papa na bango zo bonde la ye bazo comprendre papa na bango bate papa na bango na gambela papa na bango aza na gambela omona papa na bango bate musika mosa okende na yebe papa Nico zo nga bonde papa Nico zo dese papa Nico zo regretter nga bisima na réseaux sociaux. So ta mwani ba de ba na papa nga comprendre papa atuni mwana na mbabi yo Muasi na yo Balalaka ete hey mubala boye mama mubala penda ko ayebi Muasi Balalaka me ndimi yango papa Nico zo tuna mwana ne o ya mbalo yo mo pa o so na kesa si ba tuni ke yo Muasi na yo
balalaka ete balalaka ete papa Mibali mususu te. Oh. Papa aza Moseka. Se bakisa gambe balo bakisa gambe yango ya solo. Nayebi te Mibali nini oyo penake ayebi ke muto alala Muasi na ye. Ampisa kengene mbele bele aza membe su baza na yebi te soki Mibali baza bele soki Mibali baza na mokili oyo na yebi te. Peut-être bazali be na yebi te ngana na mona na ngango te. Papa zoka Muana kutu Muana papa Nico abi ye ayoki soni ko répondre papa na bango. Aba yoki soni pour répondre papa na bango. So continue pas qu'est-ce que le big akoki ko répondre papa na bango te. Pour atuna Muana na Mobali yo Muasi na yo balalaka ete et pas mutu mususu. Yo te même mutu mususu. Papa est papa. Ari otuna Muana ye. Donc papa Nico aza sous normalité. Aza sous normalité. Donc eza papa Nico zana bandeko papa Nico so boyoka papa Nico zana besoin ba prière. Ba prière il faut ça aller prier ba prière. Bana papa Nico botika papa na binote. Bo ça aller prière. Pour question autour de moi Mobali. Eza question ya tabou mais ya tuni moi Mobali. Donc prière. Donc prière eza prière pour abi bolingo to ko tarate. So eza bolingo ya nzambe ko zongana. So peza bolingo oyo ya bien te e robima na poisa. Pour abi bolingo ko tarate pour bana balba ko te pa bango. Mais après moi na ba ke papa zo la moi ni ke obino bozoko na bo benga benga réseaux sociaux beza masula moi sinanga donc papa ni mon koto la Maman Moseka. Mais Maman Moseka kangi bloka kende na ye. Question tuna donc balala Maman Moseka pa Mibali mususu ayebi yanga tuni moi ne question na yo moi sino balala gete pa Mibali mususu te. Umoni bandeko mwanda mboyo mbade makambo ezali nzamba sunga bandeka papa Nico bo prier pour na ye so ezande ba bakisa gambela donc aza musika po Mobali oyo aotuna mwana Mobali bongo ta papa oyo papa ya ba Martin tanga moni Muana adingi Muasi mususu ta papa ndenge amoneki passe ya Muana na ye papa nda moneki passe ya Muana e pa bi Muasi wana aozela Muana na ye ayebi ke basa tete mususu baza mitu likolo yanga bola Muana ya kota na esika mabe ya papa Martin atelemaki yango omona. Mais est-ce que papa tout na Muana yo moi tu balalaka ete ça normal. Il faut prier. Merci tout ce qui a. Maman Moseka. Fongola papa Nico mbadi. To ebite. So c'est nzambe. Ndo moza lokumba. So c'est nzambe te.